Bandeko balandi ya yokani télévision na pesi bino mbote bisika nyonso bozali nzambe na biso apambola bino surtout mingi toyaka vers bino soki toza na suggestion moko to na sujet moko ezo préoccuper biso to pe ezo préoccuper entourage na biso to mboka ya Congo yango tesala ke topusana vers bino mpona tobetana bino masolo elongo to réfléchir ensemble sur certains points de la vie et tout ça là, tout ce qui traverse notre population, qui traverse nos vies, tout ça là. Donc, en bref, tu es sur les bossons d'abino pour la robette d'abino lisolo. Mon to peut réfléchir d'abino ensemble par rapport à sujet mon cause tungisa ces derniers temps. Il y a les bossons et ali boy. Est-ce que pour mutu azala na YouTube et ça la succès, il faut kaka au fingana. Ils ont la question, on a une observation à la salle, et on a l'ingénieur tout pour que le Congolais avance, pour que le Congolais fasse quelque chose de mieux, de kitoko, de bon, il faut seulement batuba fingal. Est-ce que nos problèmes, nous ne pouvons pas le gérer hors la télévision, hors le média, hors maramona nyoso. Tant que bas YouTube est à la raté, il n'y avait pas de conflit. Je pense qu'il y en avait, mais ça se gérait comment? Ba conflit atango kala avant YouTube existait babanda ko chirango lo lenge nini des questions nga nazoni to se poser na bino bo pesa biso réponse biso pe tozo mituna ce sont des questions kaka au komeli biso na commentaire est-ce que vraiment pour que mutu lelo a gérer problème na ya foyer et comme kaka YouTube ozala na problème nazaki na problème na famille na biso YouTube camaraderie YouTube tout se passe maintenant à la télévision, tout se passe devant le média et tout ça. Quand les acquis réservés pour l'info, pour le divertissement, pour le sport, pour la musique, pour etc. etc. Mais les lots déformés n'y sont. Ils sont pour l'information. C'est maintenant un endroit où nous, Congolais, nous avons choisi pour venir régler nos problèmes. Régler nos problèmes en OP. À la fin, ils ont une solution. Soki nga na yoki kanda intel apesi nga mutu pasi na landi ye na ye na internet na chep vidéo na ngai boye na fingi na lancer comme ça le monde entier yeba que nga na problème na X et puis après ça nous donne quoi réellement penza pe ça rabiso nini nga na yeba parce que moi je n'ai jamais eu le courage de passer à la télé na pe na problème na baba batu o personne na lekisi na internet ça peut buzz ya sérieux. Maintenant, nous avons courage. N'habitez ce qui est au Komara la vie, mais je ne le souhaite pas pour moi ni pour personne d'autre. Il y a les cas d'internet, na vandi na monsieur tel, tout ça qui n'a une relation, sikoyo, ainsi de suite. Madame tel, azana mbongo nanga linko pesa ngai te. Basa la biso pe mama be, zali ebele. Batango pe ba pela mso pe na média pe kaka. Batango pe mso pe la mso pe so na lexi na média pe na be perdre pe musala na. Mais est-ce que pour régler nos problèmes, nous devons nécessairement passer par Internet, passer par ceci, passer par cela, pour que tout résoudre le problème n'abisso? Apparemment, nous, les Africains, nous utilisons toujours abusivement Babilo Ronio son modèle appelé Sarabiso. Bapesi biso ordinateur. On a pris l'ordinateur, on a fait carrément une pollution sonore. Chaque coin de la rue, il y a un DJ, il y a un tout ça là. Et puis finalement, ça se limite là. Mais un DJ peut aller un peu plus loin, pour pousser les sous un peu plus musique pour que tous utilisent les sous mieux que les cas. Papa si biso téléphone na nini oyo et comment on va prendre lokuta. Usage ya solo ya congolais eza pona ko biper kokosa kotonga. Ba eli biso ba réseaux sociaux et ainsi de suite, il y a un des sous pire de choses. Pourquoi? Parce que congolais pona ye YouTube, pour WhatsApp, pour Instagram et les autres là, c'est pour nous. Kotonga, kofingan. Usage na biso vérifié. Boromona que usage ya biloko on a pour na biso est abusif. Donc nga soki na YouTube na nga WhatsApp na nga eza pour na benga ka etala kuna mona ki na musika na ki photo te lambala ta ki na bien te et non ki tokote. Pourquoi? Et ça te donne quoi? Ça te fait quoi? Au sommet la raïté, aux anoko na yete tata moi si na yete, so ba yebiso pepe sa ya yo ndenge yo za danger au défi sa yete, au rolingate ou bien so pesi eza pona ngo chola elobi ke ngana kabela ka lamba rouge. Et pourquoi ne pas laisser la personne vivre aisément, pieusement chez lui, na mukie na yo azana. Ba pesi biso YouTube, maintenant les comptes YouTube c'est pour régler les problèmes.
Nani afinga ki nani. Et puis, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que parents penda bana na bandako bazo finga. Bano baza bana na kati ya bandako azo finga ba insanité azo finga ba biloko moko. Je me pose la question finalement, est-ce que na mboka oyo éthique ezalaka respect ezalaka susu? Est-ce que tozalaka ndenge nini? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Biloko bato mosusu ba bénéficier nango ba sala makambo malamu. J'ai fait un tour dans plusieurs chaînes YouTube des autres nations en dehors de Congo. Au moment où on a la chaîne YouTube, il parle des histoires bien, qui instruit. Alors, ça va commentaire, réflexion, qui tout comme casse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que le Congolais puisse utiliser toujours des histoires na ndenge ya mabe? Congolais utilisera na ndenge ya mabe pour na nini? Boye bisanga na tout réfléchir ensemble. Pourquoi chez nous c'est le catastrophe? Pour na sala ba vie nanga, pour na sala ba vue. Pour na sala ba like ebele, pour ba commenter mingi, ba tala na ningisa. Tu peux même aller jusqu'à mentir en public. Donc ko seli mutu makamna bi ndeza wana maman voice sala inga boy, maman seka asala ki ngai boye akosa ngai kuta melanga mbongo pendant que c'est pas vrai. Okutu ndenge za wana dembo kutu ndeza za wana kuna lingakete, olingakete point. Pas salioni. Finalement on se pose des questions, on se demande makamni ni ele kana mboka. Oh, maître de l'île d'or, asala ranga boy. Oh, Peggy Matondo, amelanga kutu mbongo. Oh, DDTV, akosa ranga. Non. Toko ka banaka ko kosa te pour na to luka to sala succès. Toko luka to kosa te to finga na te na comme nanga une fille traitée soki de ndenge nini seulement parce que je veux faire des vues. To meka pena nkokoti sa moi, bolamu na kati ya makambo ba pesa ka biso. To créer rapete biso so to créer za catastrophe so to créer ce que liwe zo na sima wana siko pona nini te na ba oyo ya malamu ba opesa biso en faire bon usage et puis ko utiliser ngo pona progéniture na biso ko ya bazota moi ici ya ko monga ko créer ta ba biloko peuple congolais kabo a okita kaka parce que motema mabe toni na motema alinka lekana te va finga pour a détruire yo si là. Pour lui, quand il se fait ça, c'est bon pour lui. Quand il détruit ta réputation, c'est bon pour lui. Ce qui a babyselio libala to, qui ndekotope, qui a mité mo yayo qui bien, monte mané kiti. Qu'est-ce qui se passe que mboka mobimba ba to ba la mité ma mabe on dit ba la sélection, ba yoko boka bango na Congo. Basi basali sélection ya batu moko basangisi bango nyonso ya mitema mabe dans tant banda osala ba foutu nyonso o nzamba sala comment ça muta sala boulanger osala map ba foutu nyonso wana bakangisi on ba yoti on a Congo. C'est quelle manière de faire ça? Est-ce que tu as ta conscience ata mukiete que niveau to komele komi mabe na bamboka mipaya ba komo boya biso to kene te to yebi ba debi to na manière te to na comportement mabe to za ba songi to sala makambo na ba usage esengeli te et tout cela. Pourquoi? Tout ça appelle un effort pour omigana ko changer pe makambo susu makambo pe changer makambo changer to vanda kimia to ça appelle makambo bien to sur YouTube oh to komi ko teyana ngana yebi na ko teyate mais na ko sala na ngape ko s'improviser na tey na sens que non pas parce que je suis pasteur ou bien maman pasteur mais seulement parce que na lingi na zongi sa batu na nzela to na lingi to mi zongi sa na nzela po ngape na ko mi longo la j'ai aussi des défauts au fur et à mesure de vivre sur Kinshasa ou bien au Congo qui sont restés collé à nous toko ko kabwana na ngote ko finga na ngana zoto na ko finga na milieu congolais ti na niveau po na nini et puis des grands motema mabe ngona kama même dans l'église y en a mais surtout ceux qui partent à l'église tout le jour là bangonde ba dernier de mitema mabe bangonde ba songeur ba tala na tekini chaque dimanche nga sala ki boy c'est quoi prier ko sambela eza nini na tuna ko sambela eza nini. Si réellement tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je crois que on doit voir les fruits de cela dans ta vie. Il faut tout le monde un changement. Il faut tout le monde que les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est comme ça qu'on parle à un enfant de Dieu. Nous comprendre que ça c'est un enfant de Dieu. Il est différent de tout ça. Tu recoues le fruit de l'esprit en lui. Mais même dans l'église. Je crois peut-être lobby bien à oh, il y a que social na église et longwa et ça la sauté. Voilà pourquoi plusieurs filles se retrouvent aujourd'hui dans l'Ibanda. Nous qui prions, cherchons à changer les choses.
oza na YouTube na oza mwana nzamba solo changer manière changer biloko yo kopesa bato ba vertu yo kopesa bato ba valeur yo ko transmettre bana ko transmettre bato ba olanda yo c'est important. Vraiment, moi, ça me choque de voir que Moutavani na kiti na ye, un responsable en train d'insulter un autre. Et puis quand tu te regardes toi-même là, tu vois que c'est bon. Sur aussi ces vidéos, sur mon talent, on dit que on a fini fort, on a fini somme. Et puis des titres comme ça se suivent. Hein. Bah finga kina Mireille Makasi somme au tu vas voir beaucoup de gens en train de suivre ça. Ce qu'on peut si à côté titre du genre venez éduquer vos enfants. Au moins na mutaroya otalate. Ba titre moko ya makambo bana mike batalate. Tout le monde est là, mais bango ba les liboso écran ba fingi yango. Mais la cause bango ndi bakenda otala. Où en sommes? Toza ba nani? Peuple congolais to komi ba niama pona nini? Parce qu'on pourquoi on devient sans cœur? Pourquoi on devient sans respect, sans valeur? Tozonga batu. Nous avons nos temps mingi. Avec moi réflexion, on aura 5 minutes de sagesse et ça va m'assurer de remettre régulièrement la semaine quand tout ce qu'on va voir, tout ce qui va nous passer à l'esprit par rapport aux autres dans le milieu congolais, de remettre en sol. Aux anapoto, beaucoup d'années 3, 4, 5, mon ninga bandi ko évoluer. Te yo ninga bando finaye. Yo lingo bando finaye simbate parce que yo mutema nezo simbate yo umeli yo zuite ya zuningi nezo yambango mbango boy il faut ngande na silisa. Non, moi je pense pas. Ne pense pas que tu vas réussir en faisant tomber les autres. Non. Nanza menalo là d'accord na monta. Vraiment merci mingi na bao balanda abiso chaque fois. Merci pour na bolingo pour pouvoir abiso. Merci à toi que j'appelle Epi Épice moi na à Paris, Mukondi général à Paris, général Epi. Bonjour et respect à toi. Merci mingi na baoyo ya Belgique même continue bino pa azali na Belgique à servicement on appelle si ombo tebele yo moko miyebi esika ozali na leki na ki kopesa pasteur moko alinga te na tanga kombo na ye na pesi mbote na Espagne na pesi mbote na Pachabora na pesi mbote mingi na oyo babengi papa na chukeli pasa JP Mongo Ousmane JP Mongo na pesi mbote à partir à Londres na pesi mbote mingi na la femme légalement mariée sans nyongo babengaka Sandy Mwanza na pesi mbote mingi na Carole Bode basio babala bango ya solo pe na lokumu nyonso bazali pe ko garder ba valeur na bango na yebite nani na bosani na pesi mbote na Angola kuna à ma collègue de classe totanga na ye ensemble na pesi mbote énormément mais et oya au fur et à mesure kombo et kozonga sous parce que tokaboni moi kala nani sou na pesi mbote te je sais pas. Mais n'a pas si à mon fils hein, qui m'aide à faire cette vidéo. N'a pas si belé, bien que à boudé aussi belangai trépied et tout ça là, mais sinon n'a pas si mingi maman t'aime beaucoup. On est ensemble, n'a pas si sous n'a pas si bino nyo son bote bolanda, biso n'a pas si groupe na biso na IT YouTube n'a pas si batu nyo so vraiment aller sur groupe mbote belé. Merci pour l'union qui fait la force, qui prouve encore, qui peut faire encore, notre force là peut encore changer des choses. On peut changer notre entourage, on peut nous changer et changer, influencer notre entourage. Je crois que maramba bien, nous avons bombe biso pour na liboso, nous avons na biso apambola bino, ndeto monani, lobi lisusu, pour na conseil mususu to réflexion mususu. Baba.